Mbote bandeko nangai, mbote lisusu bandeko oyangai, tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino, des fois tokutana ka plusieurs fois selon différents dossiers que nous avons. Nandenge ya ko bordele yango, nandenge ya kolobela yango pambate, musala bino bo pesa biso yango wana. Bandeko nangai tozongi pona ko annoncer bino 3 activités, to 3 marches ezali ko salema na diaspora. Il faut to annoncer bino yango pambate ezali dossier oyo baborde biso pour que tu annonces 3 marches moko ko salema na Johannesburg, kuna tozana en Afrique du Sud et kozala le 15 de ce mois, le 15 février 2018 eza marche moko ko salema et bandeko bako kota d'abord na culte écuménique oyo ko salema na Saint-Francis ya Yeoville, tozakuna na Afrique du Sud na paroisse Saint-Francis certainement. Nangonga ya 14h bazo marché pona nini bako marché en mémoire ya bato ba kufa à partir de 1992 au 1992 si ba o ba utaki ko kufa le 21 janvier bande konanga eza marche ba sango ba organiser ba congolais ba kozala ebele na Yeoville na Afrique du Sud. Nangonga 14h marché wane ko salema muto contacter biso ezali monsieur l'abbé Jean-Marie Kouzi Tuki o azali chancelier nde muto contacter biso. Voilà marché ami bale bande kolanga na bande ko oyangai ezo salema kuna na Rome na dimanche le 11 février 2018 et ko banda wapi e ko banda kuna na aumônerie congolaise nde bisika ekobanda na Piazza di Pasquino, soki Pasquino bokolimbisa ngai na yebi italite soki nini donc bokolimbisa ngai Piazza Pasquino soki Pasquino po ba makambo ngwesa kandengo wana après ya Piazza Navona Navona juste après messe na 9h juste nde place Meswane Kobanda, point de chute na ngwe kozala na place Saint-Pierre, kuna bako bénéficier na bénédiction papale. Donc na Rome, na Italie, marche kosalema le 11 pour na ko revendiquer application intégrale ya corps ya Saint-Sylvestre. Ba marche kosalema na Congo, soutenu par ba Congolais ou ya diaspora, on a koloba, on a plus besoin ya ba débat. Tous la posate ya ba polémique. Ba kosala ba polémique, ba sali ba polémique. La République a besoin des actions. Qu'est-ce que tu proposes? David Kofo a sali par naye. Sinon il serait condamné. Na kotuna sko papi tamba place azali parce que tango to sala ki na émission. Alors ba ki tobete la ki David Kofo maboko. Mais si ko ba menace utaki wapi? Une contradiction atundu alobi makamususu. Oh balobi makamususu ba service ba se lancer ezandengwan le pasteur David Kofo akimi mboka na ye likolo ya vérité tala ndenge makambo kokende mosengo annonce la médiocrité. David Kofo wana azana église catholique, David Kofo ya église protestante explique c'est quoi la médiocrité. Tangu bozana mboka ya bomengo ebele et que le peuple a bénéficié en côté, le peuple a connu comment casser la médiocrité. Alors, l'État n'existe. J'ai comme impression que l'État n'existe pas vraiment. L'État a zaté. Et puis, basali nanzai, basala kasoki bazoloba. Okoyoka mukusa wana te, zonga nanda koyoka mukusa. David Kofo alobi yaye. Donc, marche kosale mana Rome, c'est ce dimanche le 11. À partir de 9h, ceux qui mettent Cécilie, Abba, Bokamatin de la Bokei, point de chute à la place Saint-Pierre, avec la bénédiction papale, de Kouné Kosalema. Bande Konanga Botik, avant que tu aies la bino, mur de lamentation d'Enge, Boebi, Bamakambouni, et Lekilelo. Topé ça, merci. Na Bande Konanga en Angleterre, Maman Magui, Maman Nadine Zebede, Maman Ruth, Maman Mwangoya, couple pasteur Dodé, couple papa JP, Emerance, na maman Jeannette.
topesi bino merci pambate lisungi oyo bosalaki mpona kotindela biso tozwaki yango. Mais loko nazali insister mingi mingi, la structure que nous voulons mettre en place ou la structure que nous mettons en place, eza structure tokomi wapi te mpona ke bato basala confusion. To lancer une idée, il y a une organisation dans la diaspora. Cette idée nécessite une complémentarité. Voilà pourquoi je dis merci na bandeko nanga bazana Israël, Maman Pauline Lumumba pesa kingai rapport bandeko nanga o bazana Japon ndenge bakobenga bandeko ya Irlande, bandeko ya Dubai, bandeko ya Chine, bandeko ya Angola nde nayoki rapport nanu te, bandeko ya Afrique du Sud nayoki penza rapport ya ndenge bozoningana te. Mais bokanisa te ke tozali koumisa makambo pona makambo ezala conforme. Maman Pauline a en contact na un avocat pour que ba mettre biloko nyonso clair et tango kosalema eza la signature création ya ba compte bancaire makambo nyonso to ekozala médiatisé, il n'y a rien à cacher. Eloko akobomba ezate, eloko akobomba ezate yake muto akozwa révélation te parce que balukaka ba révélation lokuta ezate nyonso kosalema na transparence. Ce n'est pas tokomi wapi a lancé kaka idée batu ba compléter ba o bazana France bazo compléter to ko réorienter l'idée na Belgique la même chose, na États-Unis wapi, na Suisse, na Suède wapi, na Allemagne bisika nyonso bozali kozwama. Même bandeko na biso bazana Sankuru bako bengaka Maman Pauline Lumumba oyo azana Suisse na Genève, bandeko nanga bazana Mulhouse, bino bandeko nanga tout bisika boali Hollande. Soki to bandi kotanga yango kopesaka batukana mutu soki ayoki kombo te abandi kofinga. Mais ce n'est pas ce que la République a besoin, ce n'est pas Ozwa Libanga, non, ce n'est pas ça. C'est que la République a besoin, to pesa na makanisi, to sangisana, to mettre en place une structure oyo pas seulement coexister lelo, mais to colléguer na génération na biso, na progéniture na biso. On n'a pas besoin à kolobaloba. Admettons, ce vent qui a soufflé dans la diaspora, cette diaspora que nous avons qui n'a existé dans aucun pays, une diaspora patriotique ou diaspora patriote, animée par les sentiments patriotiques, une diaspora nationaliste. Mais qu'est-ce que nous allons retenir? Parce que ah, tokomi kobetana, tobanda ki boite, tobanda ki bloc, tobanda ki ensemble. À un moment donné, tellement que le système ya benda moulaïba lemba, combat et oumeli, ba tu babandi kobima. Tobandi ko soit na biso, tobandi ko finga na biso, to komi ko luka ba information sur biso na biso, nous oublions l'adversaire qui est en face. Et c'est au bénéfice de qui? De l'adversaire. C'est au bénéfice de l'adversaire. Bonsoir bino, comme ça talak. Et j'ai toujours dit, ce temps-là est révolu parce que on a loba na batu. Na solo la kina bande ko belé ba mettre Dino, Baris Tempête, na lobitala. Attention ki muto amati likolo, ami bambi na se. Attention. Toko ki payete, nous regardons là. Nous regardons là. Attention ki ndenge nini, yango pena loba kina bande ko ne me faites pas de rapport parce que attention ki osale linga rapport. Yake mutu moko boye, azo salaka d'incantation. Ça ne m'intéresse pas. Nazakuna te. Maman Pauline Azakuna, numéro nae, Yangoyo, Azana Genève. Vous avez tout intérêt parce que nous dépenserons moins, mais nous ferons de grandes choses. Nathalie Sakibino, soyez totalé, Moutoamongo Boya Kosungabiso, Moutoamongo Boy, la main qui donne, c'est celle qui domine. Alors que nous avons la capacité de produire l'argent. La richesse d'un pays, non, c'est la matière grise, moutou. Parce que ceux qui moutou est on ne saura pas transformer. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'existence de minéraux, parce que c'est la transformation de ces minéraux-là. Il faut la matière grise. Ce qui moutou est la plus grande richesse d'un pays ou d'un État, d'abord c'est l'homme, la tête.
Voilà pourquoi nous lançons l'idée. Tozana posa ya mitu sala. Ya mitu yo salaka. Ya mitu oyo kotiko orienté. Oyo kotiko proposer comment nous pouvons faire, comment nous pouvons agir. On aura beaucoup d'argent. Parce que mongo lokola 1 euro. Et la mongo va bosanaka. La bilamba et mbongo va boakaka. Mais ce n'est pas nécessairement 1 euro. Oh, tozana ngo posa. Moutoko pesa selon ma kotinaye. Et vous allez voir. On fera de grandes choses pour la République. Oya kosunga batu. Mais lukela biso mama wana oya babwakela ki fufu. Kinshasa ngope munene toko lukela ye wapi. Voilà, maman ngo ana toyoki tanto azana province azana Kanang. Wana ndeko nanga Jenny Kanda lobi bien que mwana mai wana pe. Bon. Alors toko banda koluka. Muto akotinda $100, $200 bosunga. $500 parce que pe batindaka $800, hein? $1000, 2000. Mais ezambongo belé, mais ceux qui te mettent ensemble, ça dépend, il y a besoin. Bande konanga. Admettons que tu payes mouké, même 1 euro, même $10, même 10 euros. Tu payes tu as combien? Et nous pouvons voir combien d'argent. On va dépenser moins, mais tu as ma cambo belé. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Nous avons besoin de la complémentarité. Bah, on va causer la gesticulation, bah ça la incantation, bah ça là. Mais nous tiendrons Toko Kende. Qu'est-ce qu'on va retenir? Papa na biso babundaka, maman na biso babundaka, et après batika quoi contraste. Te babundaka na suka na ngo babandi ko so na bango na bango. Boyo kase que nous voulons léguer à nos enfants. Papa na biso babundaka, babandaka bien na suka na ngo babandi ko so na bango na bango. Maman na biso babundaka na suka na ngo babandi ko finga na bango na bango. Je pense que c'est la matière grise qui est la plus grande richesse. Astrid Kalongo, Banani Bayaki, na mur de lamentation. Ok. Bonjour papa, matin. Mbote papa. Mbote maman. Papa totali caméra, oye kota la biso na bureau to komi wapi sango ni omemeli biso. Maman, na memeli bino sango. D'abord olimbi sangai na koyo kamau. Transco bisa transco iboma mwana na ngai na mbuleleka. Mbula mobimba ngo na sande banduko ya. Tolando procédure tukumi na tribunal. Tokuma na tribunal ba avocat na ba bandi ba manevre to koyo kana aliamable boye. Dato anelek. To bayele suso déjà na biso alobi montabu senyu le kiminge bozong. Ba kumeli bango na courrier na avocat na ngai. Ba répondre. Kasi réaction déjà ezani tilero baza ko répondre te ba kumeli ko session na ba audience. Kaka bongo. Na komeli déjà mokanda pour na kutana na yed en personne. Na salle presque 2 mois na zoko ya kuvanda kubana tongo tipo na secrétaire ba sentinelle na sécurité wan. Ba memi mokanda bakayi bazongi babi ya kalopi. Na zongi ya kalopi. Mokolo mesu babanti na kubanda vendredi ti 15h. Ya kalobi samedi. Na zongi samedi balebe vanda na vandi ti 14h batu so badimi na ba bureau. Moyen tout ça les réalités zonga ya kalende. Papa olobi bisi ya Transco et tout aki mwana na yo mwana kombone nani? Ngolela Louise, ngolela Beya Louise. Est-ce que déjà ya Transco a saisi na information oyo? Déjà ya Transco na bi kaza saisi pour service na ye elandaki bango to memi yeti na morgue. C'est-à-dire service pa ye bien. Transco et tout aki mwana na yo place nini pour le tout aki mwana na nzela avenue Nguma 5 mètres l'entrée à Montfleury. Avenue Nguma 5 mètres l'entrée à Montfleury. Papa alors procédure beaucoup na niveau nini mwana akundama tona na kundama te soki akundama ki famille mutezwa ki charge to Transco mutezwa ki charge. Transco na biso Transco contribuer ko to kondaki. Ok, Transco a contribué à Kinabino. Siko Transco a contribué à Kinabino. Bossi la quitté pourquoi aux Hollandais de la Transco Tilelo. Nadale Kolandaye pour afota ba président wana ba dommage ndenge lo aja ko prévoir. Boyoka na kibongo.
toyokana bongo za bongo. Ok, c'est comme on côté la biso lelo lobby Transco na binonde bosangisa ki maboko bokunda ki mwana. Alors oye ko landa lisusu pona ko akize lisusu kaka Transco siko esalini ni wana oye ko belela na liboso ya caméra. Na beleli epote na komele mikande po adungi sanga na dora ndenge lwa za ko prévoir pas dommage ngai. Na ko kende kuna bako singa zela ya kalobe. Zela ya kalobe. Ndenge mikoleleki na ndenge bavoka bazo ko sangai na zo kutana na deja na bango patron bango te yango na leki na caméra nde moyen facile déjà mona yango abenga ngai tout traiter na ye après. Ok, à part yoko kende koluka DG ndenge bazo yamba ote bazo kotikela yo nzela to kutana na DG à Transco pour so ya makambo ezali ko concerner mwana oya yo babomaki na nzela. Boke la justice eza ko évoluer comment et puis avocat ya Transco bazali ko se comporter ndenge parce que DG mora ko kiko ya boeta se présenter la justice to le kakabiso nyonso na nzela ya avocat et comportement na bango eza ndenge nini na évolution ya dossier oyo. Comportement bango ezali malamu topo ba kuma ko tambona na rukuta ba ko pesa audience ba ko ya boye ba séché ba zo ko consulter l'audience te soko lelo ba ye ba luke ba makambo moko ya to kende ko kana ba journée ba pesa kaka bongo tina ndenge e ko kuma na état général tant ba sommet bango ba ye ko le ba sommation ezalaka 15 jours wa ba plaider mais ndenge ni bulon tout plaider 15 jours ko quitter tribunal a vu le 15 jours ko quitter dossier est en état général tant est en état général kaka bango na ba c'est une occasion to arranger à l'amiable depuis mois de juillet. Voilà Transco va lui arranger à l'amiable. Depuis mois de juillet. Te bayete ndo pesa ngina occasion pour na zo mukanda na komela DG. Ko banda mukanda ne komamaki ti lelo réaction ezalité à DG à Transco. Donc eux ezali lettre accusée de réception. Yango. OK. DG ya Transco aza ko réagir te papa. Ozana ba référence ya biso et tout aki mwana. Nadana ba référence ya biso numéro ya biso et tout aki mwana numéro série ya minene ba kumakele kolo za 187. Immatriculé na yango 9222 AM01. Yango nde tout aki mwana. Yango nde tout aki mwana. OK, bande ko balandi yo biso nyonso toza maintenant fixé na likambo oyo ko talela biso lelo. Maintenant liboso ya caméra na biso papa oza koyebisa DG ya Transco nini. Non seulement DG na ba chauffeur ya ba Transco oyo bazo mema ondoye ba chauffeur ba 216. Nazali ko lobana DG ya Transco. D'abord azali parent lokola ngai. Aye banini akoko préparer pour ngai tukutana naye. Et de deux, wani za service ngai ko bisa suggestion naye. Son service ne travaille rien. Babi se zo ko boma bana na biso na ndila contrôle les qualités. Tout ça balobi bazali bande ko na bande ko ba échelon minene numéro 1. Mais numéro 1 azali numéro ya mutute. Numéro c'est pour tout le monde. Na bondeli déjà en tant que parent lokola ngai. Obondeli DG mwana yo moko po afuta ba droit na ozo bondela. Na lobi na ye en tant que chrétien, il peut parler lokola ngai. A raisonner ndenge nini tukutana na ye tout traiter likamboy. Papa asengi na DG ya Transco azo sala ba tour alembi na kokenda kenda lisusu te po bayambaka lisusu te nde asengi DG ya Transco yamba ba sisa makambo oyo. Bandeko oyo ezali bongo lettre oyo bakizaki papa réception jour akendaki ko déposer je ya Transco lettre oyo a signifié ye makambo elekaki et puis suite ya dossier mais makambo ngo ti sikoyo azoyeba te et komi na niveau nini parce que il n'est plus fixé. Ba avocat oyo bazali bayaki ko défendre Transco yebi ba kombo na bango kombo na yebite mais na bi cabinet na bango cabinet Mwelani. Donc bazali ba avocat o bazali ko évoluer na cabinet Mwelani. Et puis moko surtout oyo wana lobi ende nzambe oyo asaka na présidence. Soko alingi ko ya na audience ta ko ya te parce que asaka na présidence asolaka na président mwaya yo kabiso batu ya pamba izalité. Donc c'est comme bazali aza avocat ma travaillera na présidence ya wana zo nyonga bina lobi akufa te matu. Bakende sika balingi pa nzambe mais nzambe to kuma ndengini. Yango wana na sengi na Transco DG na bango abenga ngai tukutana na ye. Parce que ce qu'on tellement malamu ba avocat ne wakende patron déjà le bibu. Patron de mais ce que patron na lobaka mais na kena kutana balingi na kutana ito poni. OK, bref papa
Transco asala nini pona dossier oyo a réparer préjudice na yendenge za ko prévoir na loi a réparer préjudice na yendenge ezali ndenge mibeko ezali koloba eza bongo liloba ya suka ya papa oyo amemeli biso dossier ya mwana naye parce que biso nyonso toyoka kisango ya liwa ya ndeko Louise Ngolela oyo akufaki bongo na non loin ya entrée Montfleury na ma campagne mais eza pasi mingi bandeko soki tozali koyamba ba dossier ya boye po boyebi ba dossier nyonso toyambaka ezala kaka oyo elelisaka bato soki lelo société oyo munene oyo Transco oyo azali na devoir ya komema bato ya ko déplacer ba congolais ko faire voyager ba congolais bisika nyonso bazali ko kende et bongo lelo Transco ezali ko boma chauffeur akimi et puis bayebi kokotisa ko futa ba droit ya batute soki pareil papa oyo ajaza nango aye ko luka DG po kutana DG bino oboza na porte zo ko empêcher ya kota ya yeli dossier Transco yo ozo boya ya kota osala kapé na Transco bongo soki ko lui point d'interrogation ndeto lobaka congolais kozala monguna ya congolais te po soki okwei mutu ya musika ava ya kotombola yo oyo kozala pembeni ya kotombola yo soki papa ya aja boboza konyokola ye ozo kosatendre na nini et puis yo ozo koboya tata oyo akutana na DG po sola na ya discuter par rapport ya makambo au Transco eboma mwana na ye afuta ko combien mode de vie eza ndenge nini. Merci beaucoup, à suivre. Papa wana oyo alobeli makambo ya Transco mwana mboka Kirumba dossier ozana ngoto ozana ngote mwana mwasi wana na poto par Transco ti lelo papa komi kotambola na farde lokola fonctionnaire à l'état congolais lokola ba maman veuve militaire o bazo futa 10 000 francs congolais mais fois ça la 40 tours na banque nakutana kina mama moko mukolo alobinde ko Eliezer on me paie 10 000 francs congolais mais na mati immeuble wana na escalier tala ndenge nazali age nazana escalier sans ascenseur na mati soki 10 fois par mois pona ko 10 000 francs congolais transport pona ko mesika wana combien eza passe yango nazolo bana bande ko ngai nous devons nous organiser. Nous devons dépasser moi sentiment, émotion, moi jalousie. Un jour, on m'a vimba, ya zo matandenge nini, ye bazon di maye ndenge ye pona nini kaka ye. Te tolo ngwana kimute mamabe. Voyons la République. Voyons la République. Et vous verrez. Quand il y a un problème, ça demande combien? Ça demande 50 000 $. Vous avez une caisse et vous débloquez 50 000 $, vous résolvez le problème. Parce que ça n'a 50 000 $ à payer. Nasimanangwa street, nani liso ya mbiguna. Tosili sila papa, to yamba lisusu mama, po biso awa, nde to lobara mur de l'attention, to yamba batu nyoso. Mbote ndeko mwasi, mbote. To vanti oyo kota la biso na magazine na biso to komi wapisango nini omemeli biso. Na bino sango moko ya pasi na mutema parce que biso ba congolais to lingani te. Congolais to lingani te parce que congolais ye monde munguna ya peuple congolais. Ngai mama mukolo boye. Mama veuve na zana orpheline na zo bokola. Ezana mutu moko soit disant zo ba ki azali agent de l'ordre asaka na demiap kombo nani mutu ngwana kombo nani mutu la kombo na mais c'est papi et yamba Kigali. Nani? Papi e yamba Kigali. Nde papi e yamba ngo Kigali aza nani? Ye afongola ki société na ya gardiennage na kombo Salama Security. Ok, oyeli biso kombo ya papi Kigali oyeli biso yesus na makambo ba security awa problème ni lekeli na ye boye bani na ye bo problème ni ekweleli na ye. Comme ko lingana epase ya lobaki na ngai ke lokola nga na sala dia gardiennage na sina sala na société mo Falcon bon avana na nda contenir ba paiement a société nga po ayebaki nga na baza sa po bana ya pe kuna ngai bon ça va za problème te to évoluer so ki nzamba sungi biso to zo même bon to bani ko évoluer depuis mars année passée 2017 to bandaki a ko former belema ye na bureau nga ko former belema en même temps ça me fait sur moi ba site monani donc on a que na bureau na ko sa ngai na formatrice faut na bureau azo même réceptionniste
na oazo beta machine nde azwaki na mboka na biso nayebi te bana basi ya lelo nayebi te poto abike tana osa musala nga nayebi ke musala nga na mériter salaire papi wana azwi baninga mosusu nsima oyo bazali na réception comme secrétaire wana asedaki ye nzoto papi aza koboya kofuta nga mais azofuta mwa mwasi oyo azosala te nga me aza koproduire moko mpe tangi na koforme baélément bema bazokende na poste baza koproduire mbongo ce sont des éléments qui sont nos marchandises bazoproduire mbongo azobenga bapatron so parce que baélément bazali mais nga azofuta nga te depuis mars azofuta nga te donc yo moto oforme baélément wana epuis otindi bango na basite ozofutama te mais réceptionniste secrétaire bato nyonso baofutama c'est ça afutama parce que asedaki ye nzoto. Ok, maintenant souci na yo eza nini mpo oye kotala biso moye totika ozonga bongo eza te souci na yo eza nini? Souci na nga lokola naza na moye te po lelo justice lelo fo naza na mbongo mpona na ofunda naza na mbongo te mais nazokende mwasi na ye soit disant soki aza na fiancé na ye asona mpo na bible toba awa na proverbe 14 une femme qui est vraiment sage bâtit sa maison mais celle qui est sotte détruit de ses propres mains. Mobali na ye lelo azobenga ma patron parce que ngai na formé belema lelo baba la site ezali kombo ya mobali ne nani ya tanga na kombo kombo bane monsieur Papi et Yamba Kigali. Monsieur Papi et Yamba Kigali yo na ye bosali combien de temps et puis a foutu pendant combien de mois wana yo ko réclamer mbongo na yo liboso caméra na biso bosali na ye depuis mars l'année passée na yo koma na janvier na yo ki kaka ke non na le kaso na poste te ndena do star ronde a foutu kaka une fois c'est-à-dire que demi salaire a foutu ngango na mois de novembre. Oh non madame Zela wa nya ba ça rapport ba mso o ba yaki sima ko ba démissionner ki non madame patienter na na rege situation ba to ba se ba longwe comme ça o ya ngalo to mona o zande ko nanga je vais te payer donc on a la patience donc je n'ai plus rien. Moi au fond na yo débrouiller na ba bazolia na renouveler garantie 2 fois en attendant que dans un bon on n'aurait pas papier na évoluer comme d'habitude. Ok, combo la société ya gardinage en nini comme la Salama Security. Donc nenge Salama Security existera bon ba futara na bango batute azo futa bajan o baza produit mbona basi azo futa bango ngana ebite so il fallait que na longo la pantalon de baninga musuba longo la pantalon de futa ngai nazo comprendre za mama bana. Donc so na comprendre bien oye ko réclamer mbongo na yo po olukiye a monanité ya ngwana oye liboso ya caméra na biso oye ko réclamer mbongo enfin que ayo ka mbongo na yo afuta yo mbongo na yo bo ezande ngwana. Ok, na suka pona kosisa kombo ya société na kombo ya boss na yo nani kombo ya boss na ngai Monsieur Papi et Yamba Kigali. Kigali ya Rwanda to na ebite biso ba ko to makane na influence quand on dit que non naza rwandais arriba do ba to comme le doki trafic d'influence na ebi na komba Papi et Yamba mais abasi Kigali wana pona ko influencer bato donc et Yamba Kigali eza surnom mo rami bandi te et Yamba de no propre na Kigali ye mo rami bandi hamiti yango Boyoki maman ndenge tolobaka tokomi wa peza bongo mire de lamentation bandeko balandi mama ekolela na caméra na biso asala ka musala o ba solliciter ke a former batu na ba société o etondi ebele yango mwana mboka loba nyonso yango botondi ebele bofutaka batu yango ndenge nini yango na ekolela a former batu akitisi batu na ba site asali musala o emonani lelo société eboti mapapu eboti misisa me baboyi kofuta ye nyonso wana po o balukaki pane bazwaki te ndeko oyoki nde babeleli awa soki oza na raison baporte na biso eza polele yaka tokoyamba yo. Merci beaucoup. eyaka kaka boye boyebi ke difficulté tozalaka nango ezalaka kaka ke meme ndenge bandeko bazotonga awa pembeni na ngai oyo baza likolo awa ntango bazofuta bango tozoyeba te me mokolo bakozanga kofuta bango bakiteli biso awa toyebaka makambo ya bakongole mingi ka ntango ekawukaka mire de lamentation ata de makesela wana lokola libumu ebiminanu boye wana batu bazoyeba te me mukolo bakozanga kofuta ye apakati mangu lokola bien na ye Gelor Mouya. C'est le caméraman qui a fui caméraman akima keza Gelor Mouya auto présenta kibino. Mais nous avons comme impression que azaki ko préparer le comment même mukolo ngwa ya kawan. Il est parti bakenda kabia olakani na vie na yo parce que to bloka ka pe batute to éviter ceux qui
c'est pour être utilisé par nos ennemis ou par le régime, c'est possible. Parce que, Koko, sa maman, l'obité, dans un moment, après, oh, benga chingai, na numéro moko ya Congo te, oh, l'obi place nazali, moi, sina yali nyako, sa na govana, na ebisabino. Nga na travaillé longtemps, na moi, na bino te. Combien d'années? Je connais très bien Ngelor. Encore, bao wazaki kotuna mwana ya street Kalunga, monanaki. A monanaki, elle était dans une famille. Voilà, l'enfant a été retrouvé. Il fallait vous annoncer parce que depuis Bozoa qui annonce, Boeba quitte que les Andengwana. Voilà. Tokotali Sabino Bilili a sorti accord, il y a Kapangala. Na obsèque naï. Eza Moussala Bandekonanga, Bobo Sanate Kobenga, Maman Pauline, Bopé Sabaïde, nous devons faire quelque chose de solide, quel que soit ba jaloux, quel que soit banani, on va le faire. Le Congo c'est un grand pays, la RD Congo a une diaspora vivante, vibrante, patriote, mais on doit montrer au monde notre capacité de nous organiser. Ce n'est pas M. Tambo, vous verrez, il y aura les gens de la Belgique, les gens de la France, les gens de Batunioz, nous montons une structure, Oyo Bato Belé, Bakozala Nakati. Merci, Botika la branché, parce que Zakaka Moussala, Dengeto Koloba, Nazo compatir na bande konangai, O baza kuna bisika e bulma e salimaki, Bato Bakufaki, bande konanga bozana fizi baraka, bande konangai, Oyo boza na Luozi, bino bozana kizanvwete. Bande konanga bazana masimanimba wana street Kalunga pona sepela. La République ya totondina nuyote yango na tanga penza masimanimba te. Bande konanga bazana kenge. Baope bazana kakenge. Tomonani parce que zakaka musala o bosenga biso. To salela. Tokutani.